Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bien surtout ba bolinga ka maman Eliane ni tu na pesi no ba mbote ba ebwe abarize no maluka imoyo. J'espère que bolamu ki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe mazo ba tela biso kimia ezali, to la muki na kimia. Ndeka na ba ki kola na kola mukeza habitude d'été ko passer journée za pe habitude d'été. Na yango soki nzamba sali ngulu, apesi pe mabomo ya pesi bonne santé ko ba na kokumisa nzambe ko pesa nzambe merci. Et surtout, ce qu'on a en bonne santé et que tu m'as bolongo na soza ko bondela oza ko sambela ko bossa na raté ko tira pe na losambo ba ebaza na ba prison ba ebaza na ba hôpitaux ba ebaza na ba problème ndenge na ndenge pour bible na biso que priez les uns pour les autres et surtout priez pour vos ennemis. Alors, yangwana nasenga toujours na bato ke tango zo sa mo libondeli na yo ko bossa na te ko ko tshaba ndeko na mabondeli mboka na biso ya Kongo to bossa na kate mboka na biso ya Kongo pona ko tshanga pe na kati ya mabondeli. Merci mingi na bino nyoso tu obo disposateur na bino pona ko tala to pona ko yoka wa bino maman Eliane ni tu na pesi bino vraiment en tout cas merci beaucoup bandeko nanga. Merci mingi na bino ba obo sepela na émission na biso ya préparons-nous pour le mariage awana Eliane ni tu TV to zara makambo ebele to zana ba émission ebele ba émission ndenge na ndenge to salaka awa na chaîne na biso ya Eliane ni tu TV. Attention kuti ya lisole sepesi okuta ta ya kolamba okuta ta télé réalité et ko sepeli sona yango na ko senga na ko s'abonner après avoir ko s'abonner ou activer cloche ya notification ngonga wana betara ngenge so finir bo mbala moko wana la kisi que à chaque fois que maman Eliane a côté émission ya sika na chaîne et ko la kisa yo que émission moko e uti ko kota na kati ya chaîne na biso kasi mingi na lobaka que soko yebi ko za mutakanda kotala ngai te po sepela no na ngai te so yebi ko za motema keto kotala ngai te wa motema likundu motema ngai tope motema bololo motema mabe kotala ngai te po ko sepela no na ngai te tala ndenge na boka litama lokola mama Denise Nyakiro Tshisekedi tala ndenge na boka litama lelo makambo to kosola bandeko euti epa na ngai te mikolo bato ba osepela baba maman Eliane c'est bien nous que na batoli ya pete ça nous apprend ezo sa malamu ba émission oya toli ya pete maman Eliane to ezo sala biso bien penza ezo sala bien parce que biso trop ba négligence moko boyi to zala mo ba négligence et surtout biso basi to linga mingi mika na kati banda kuna biso to linga ba famille na biso ba famille mibali ezara penza ndeka moso na salaki leki ya mobali na yaye au bout de 2 semaines akende ko boka me ba parents na yemoko bato ya yemoko ina nena ndako mama la mwana daga na chambre à gauche papa na mama daga na chambre ya droite ngai na sala musala ona sala ka service traiteur la providence. Alors avant to kota na kati lisolo na biso ya lelo lisolo na biso mutapesinga eza ndeko moko ya mwasi aka na mboka na biso ya Paris mutapesinga lisolo ya ndeko moko ya mwasi oya zako kende kokotaka partout na makelemba kokotaka partout na ba association sango na déjà epanzani na vato kende kokota na kati ya mozindo ya lisolo ngana kolakisa bino musalo ngana sala ka service traiteur la providence so dans la posa ozana posa bato bale kitoko bamela kitoko babu oui fait on a to kende kitoko ta ki traiteur ya qualité pe ya classe la providence a longa nzala tota na service traiteur la providence après to kokota na kati ya mozindo ya lisolo alelo yande matata lisolo alelo encore goûter pas moi si maman il y a boire et à manger. Service traiteur La Providence, maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, maman Eliane Nitou.
Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà pour autre monde bongo ezali service traiteur la Providence Moussalonga na salaka 17 ans. Ah, tous en 2025, ça fait 17 ans depuis na banda Moussala na o service traiteur la Providence tabika kama tondo na Nzambe tata to pesa Nzambe merci parce que ceux qui étaient moi était communauté na la communauté moko ya songi. Voilà. Bandeko ndeko mo se benga binanga maman Eliane yo loba po totalaka lokola totalaka loba po ekoka kosala nini kosunga ngabi ok likamango eza nini soza posa kobenga ngai oza posa kopesa lisolo moko to solola ekoki kosunga ta ndeko moko mibale to misato numero na ngai telefone yango yango ezoleka ko hésiter te benganga yango pesa numero na ngai ya WhatsApp nana bandeko musu bapesa nga masolo nanu na ye nango te pona zuna no tante so na zuta na koya bozaka motema kaka lembo poza motema lembo motema eza kokita yona basoza mutakanda kotala ngate ndeko mo benga na Belgique bi maman Eliane tika nga pena ka mutu akanda surtout kutaba ndako linga elongi no wana bando lingo mona ngote maman Eliane so kana tika na mwinga yo na longoli so na monyoka na longoli melelo so koza na fan numéro 1 mutu alinga ko netinga na yebite so kaza pona kuma kolinga ba mission na bandeko ba pourquoi na bandeko lingota maman Eliane te na bandeko lingota lete pona nini oh maman Eliane azana ba conseil kitoko musa matazane na ba polémique te Pouté mikolo makambo za sur la toile belé mais azaka ka focaliser na batoli na pete azane muta polémique te ninga utalete pona ni abindenge na komotala yo ngapela kama tabi pepe motema pembe likamona moto te oyo toko solola lelo eza boy de komoko mwasi ya bisinga ke yana ndeko na biso pe moko mwasi aka na mbo ya biso France aza ko changer ba musique to pe ko changer ba réunion to pe ko changer réunion na musique yango ti yango wana mendeko wana aza na problème na eza nini problème na eza boy soki aza na kati association moko songolo soki aza na association babiki na ba association ndenge eza wana. Par exemple, vous avez que par mois, vous avez 50 € na caisse. Ye, 50 € à caisse. A tchakate. Azalaka na ba explication. 50 € au na caisse a tchakate. Azalaka na ba explication. Yo mutoza na réunion oya bino. Oyibi maka mais justement na réunion ska utakinde ba bengi biso ba kebisi biso. Ke bokeba na ye alokola madede wana obetaka lisolo pareil bokeba na ye na sens nini ya zaboy azana ba gentillesse ebele soki aye epai na bino aye kosenga bino kota na réunion azana ba gentillesse ebele ba réunion mingi ezala boy boza na réunion muziki na bino bosala rappel likelemba ezala mususu ezaka réunion ezala likelemba te mais ezala mususu ezala réunion ezala kana likelemba siko ndeko wana na comportement moko na madede siko likende ko tala lisolo madede ndeko comprendre comportement ndeko wana mwasi to pesa ta komboni to pesa ndeko wana mwasi komboni to pesa kombo ki diafuka ndeko wana ki diafuka azandeni soki ya kokota na réunion na bino akoti pe likelemba to réunion akote likelemba tango akokota na likelemba akosenga bo pesa ngana lia mutali boso po na okende obalisa mwana
Pepe botabo moyen te lisite to pesaka kende kosala nini kobalisa. Tango kozwa mbongo ekomi bande kotia likelemba bosala boye po bokenda likelemba tina suka. Wana sikoyo akosisa likelemba te na mwa bakatikati asali ke bobebani alongwe bomoni liso te. Ya kataka likelemba kokata alongwe na ye. Alongwe wana akeli susu na réunion mususu. Tango okende pe na réunion na mususu asenga toujours alia moto mibale déjà pluriel bandeko. Oh sikoyo asali yango na 4 réunions 4. Sikoyo batone ezarane so amoka elongene na réunion mutu moko ye soki neti bozosala makambo ba réunion bo publier bo abatamaka linga penza bamoni na caméra te pona nini problématique. Qui dit en fouka asaki na 4 réunions. 4 réunions zaka so akiko na oke balisa mwana na lia muto liboso. Tango akekoto na oke balisa mwana na lia muto liboso. Akende koto na oke balisa mwana na lia muto. Na okendo balisa mwana. Nzembo na moneza ki nazokende ko balisa mwana na Congo. Ndipo pesa ngana lia muto liboso. Tango boko pesa lia muto liboso. Era koma na katikati akale alongwe wana. Atiki réunion wana. Akei akesu na réunion mususu. Asano déjà na 4 réunions. Na 4 réunions asali déjà ndenge wana. Sangwe panzana kate sangwe panzani. Ba yelinga yango ba bi non. Beta yango comme ça bande ko mususu o ba kokoza na bizaleli ya pelengendu batika. Musala na ye kokata kama kelimba na katikati. Akataka na katikati. Masenga ka toujours lia mutu liboso ba kebalisa mwana. Comportement moko na madede bonane tso madede ndenge mona madede kidi afuka ndenge moko na madede yake ndaka kobalisa soka akena réunion akenda na gentillesse réunion na soza alikelemba bopesa na lia mutaliboso na ke balisa mwana réunion soza alikelemba bopesa na lia mutaliboso na ke balisa mwana siko nde 4 réunions de jour tamboli okende so na réunion nini. Tangu baninga tosalaka ba réunion eza pona kosalisana eza mabete. Asolola kana muninga na emoka lobi ngai na kotaka ba réunion po lelo osoki mama na nga kufi nakoka kosala nini ko bénéficier na mbongo ebele. Yoko ba idea mutu na kota na nga ba réunion nga kota ba réunion kota na nga ba réunion na ngebele po lelo osona kufeli mama nakoka kozwa mbongo ebele pona kunda mama. Mais moi ba 50 € ba tchaka na caisse apesa te. Eza bien te. Soki bandeko toli ya pete na o mena te. Soki bandeko basala système ba réunion. Ba réunion esalisaka ya solo. Et après na mutokoza na 2 réunions 3 réunions. Mais ndefo zalaka honnête na baninga. Il y a des importants. Il faut taper bozuna yo ezandenge nini pona kokota na ba 4 et 5 réunions parce que au koti bozo kota ba réunion belé pour ceux qui maman nga kufi ba réunion ko pesa nga mbongo na kunda mama. Wana loko zo sa programme na poste ba ninga te. Toza na mboka poto bandeko nanga. To na mboka poto. Tozwaka 1000 € par mois. Constoli a pété na psem kolana tozoka 1000 € par mois yeba na kolongola 30 € tia na compte épargne longola 30 € tia na compte épargne au moins pe mombo ono mozo traîner longola 50 € tia na compte épargne longola 70 € tia na compte épargne yo ndenge nini na mutu na o déjà ça la programme na za na ba réunion na belé pour ceux qui maman na nga kufi lelo ba réunion ko pesa ngambo na kunda kitoko te yo makambo to moni oyo uti koleka ya mwana na zo kutokota makambo na bango te mama kufi te mama kufi bazo tatoni bato internet mama ngo kufi to mama ngo kufi te mama ngo azali pona nini po mutu aza na posa ya mbongo ba mususu bi mama kufi ya solo ebembe mona nite matange mona nite ba mususu mama kufi ya lukuta nanga mona aza nazo yeba te. Est-ce que maman ngo wana akufi ya solo
Est-ce que maman akufi ya lokuta? Nayebi te. Wana eza tama, wana ya lokoso. Ya lokoso. Et puis, cause la fierté qui est, na kota ba réunion belé pour ceux qui maman nanga kufi, ba to réunion ba pesa ngambo ona kunda mama te. Na motoki oya yo moko. So bon ma 20 €, 30 € na compte épargne. Ceux qui likambwe kwe oko bimisa. Bon ceux qui na réunion etombe réunion moko matanga mibale. Bon diviser bon katikati. Po ba mongo ezala rapé combien toli a pété. To battre la réputation. Ozana kati ya réunion na baninga. Ceux qui battent 50 € tous les mois, tcha 50 € tous les mois. Ceux qui battent 20 € tous les mois, tcha 20 € tous les mois. Ceux qui ont réunion na baninga. Landa mibeko ya réunion ndenge sengeli. Et puis likelemba. Ezaka rato kyo kotili kemba. Na oke balisa mwana. Bopsa na lia mutali boso. Non. C'est la honte. Ya soni. Bopesanga na lia mutali boso. Siko basi ba yeba yoka ke. Bopesanga na lia mutali boso. Na oke balisa mwana. Bopesanga na lia mutali boso. Na oke balisa mwana. Bopesanga na lia mutali boso. Na oke balisa mwana. Mabe sango na yo panzani. Ce n'est pas bien. Yekidia. Ce n'est pas bien. Mutu azaka na mo. Yo ba benga ke mobola teti. Oya na ngote mo mutu makasi. Na ngote menaza teti. Naza na ngote mena battre la dignité. Olingi kolia ya baninga. Mais ya yo balia te. Ndeko na mwasa bien en tout cas te maman ni tuloba penza parce que ba te pelé baza ko abuser na ba réunion. Baza ko abuser. Ba musu baza koti réunion, ba c'est une fois deux fois akimi réunion wana. Aki akoti réunion mususu. Avant de vendre akimi akiti, ce qu'on a nomade, oui biso ki elongi mutu moko, oso changer deux réunions. Comme la troisième réunion, ce qu'on a malamuté. Ce qu'on a bien té. Bi changer ba réunion, ça bien té. Ce n'est pas bien, ce n'est pas joli, ce n'est pas beau. Ce n'est pas bien, ce n'est pas joli, ce n'est pas beau. Tout en a service traité la providence, musalo nga la sala. Après tu vas continuer, to kota vraiment la katia tolia pété. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, on est à bon musala wangande kona bino maman Eliane Nitou musala ngana sala yangwana oboti komona soko za na fête na yo, oza na mariage, wana fête mo ya bien, olingi batu balia bien ba mela bien ko hésiter te numéro na nga yangwana benganga ye. Tokota sikona tolia pete. Dignité basombara yango te. Faiblesse na yo kula kisa wana batu nyonso tuté. Siko ba pesi yo kombo ke
nalia moto liboso pona oke balisa mwana nalia moto liboso pona oke ndo balisa mwana o balo bana sima mukongo na yo oyebite eloba nango waze quoi. Si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Waze quoi constater hein a constater ce que le quoi yo oyebite o balo bana sima na yo ozo kutana kana batu bo seka mais o eleki na sima mukongo oyebite yango boza ko continuer mais soko oyebi o eleki na sima mukongo okolongwa pe okende pe kote mususu okeza malamu te faut koyeba ko battre la dignité c'est important mobola teti comme kaka okende ka elongi net par exemple biso toza na réunion moko ya bakonzi na bakonzi avant kota réunion bachaka nanu photo ya yo mutu wana Nicole Batafe mama konzi na peso mbote na Kongo siko ozali kuna bon séjour hein na mono leli papa bokilo kitoko moi ça libala za penza ndinge wana moi ça libala za bongo okufeli bokilo okufela ki bokilo ki kolela bokilo sali bien moi ça libala bongo pourquoi babala yo ba peso mbongo libala papa bokilo akufi simba mobali loboko na liboko bokende kosani kotika papa bokilo na lilita na ya suka ndingo sali wana olandika lokolo babiso muto bandango osali malamu. C'est très bien. Biso na ba konzavon kota. Ba tchaka photo. Bazu photo balabi bota la Y alingia kota awa boza d'accord a kota ou boza d'accord te. Bato ko to yambi yo. Comme ça te. Yete. To yambi te. Siko neti bizaleli ya boy. Ya ko changer bo ba réunion. Neti na ba konzi. Bata fa kota sota. Alors ba tete yo changer ba réunion encore mongala yo kaka soni te ba tete yo changer ba réunion belé moyen te non bandeko ya le quoi mamba ko tefa ya bi defa boko ya masolo ma dedete ba 600 €, ba 800 €, ce n'est pas bien tango za na posa ya mbongo bopisi moninga pesanga soki moninga pesi yo zongisela pe moninga parce que balobaka keloko ebebisaka mokili ezali mbongo na mwasi yango nde ebebisaka mokili oyo toza mbongo soza na problème ya mbongo bokobebana na motu mpo oza na problème ya mwasi bokobebana problème ya bombanda bokobebana toza bato tozangaka mais soki ozangi okepa moninga ke moninga oyebeta porte moninga koko moninga fungulilo nde naza awa naza na besoin opesa nga moi so tokomi le 15 na kozongiselo soko moi tokomi le 10 oza sur na le 15 te benga moninga loba namoni le 15 na akoka te na kopesa le 20 patiente moi mokie moninga patiente ntango ozokende kozwa na esengo zongisa pe na esengo mingi bato bazalaka oza na problème moninga attendre yo la main apesi na esengo komi kozongisa okomi lokola madede keloba na ye ti mokolo na kokufa na kolobisa ke lisute mama 4000 €, 4000, 1000, 2000, 3000, 4000 euros 4000 mama ozuna esengo kuzungisa komi ya kolapa tina kokufa na kolobisa susu te mais ozobosana ke loboko epesaka edominaka oyo ezaka na se ata moto yango akufi yo te atolakele yo ozaka na se aza mpe likolo na yo fo koboyaka makambo ya boye yango wana moto fo kozala bien na banke il faut kozala bien na banke soko oza na banke na yo oza na yo bien oza correct oza na besoin mbongo koko okende beta na banke bakozwa mbongo bakosani bakopesa yo obandi kozongisa na yo moke mpo wana eza banke mais ntango ozwi na maboko ya moto moozongisa moke eza te moozongisa moke eza te fo ozongisela kolo mbongo ndenge ozolaki mbongo na ye bamama nalobaka toujours ke émission nange ezala mpona kobebisa te kasi ezala nde mpona kobongisa eza na makambo mosusu oyo tonegligeaka omonaka manfu te basanfutaka na makambo nyonso to te soki moto oza na langage ya je m'en fous osali mpenza likambo mabe je m'en fous après je m'en fous wana
tant ba conséquence koya okoma ah si je savais si je savais si je savais et comment est-ce que trop tard si je savais comment trop tard toyeba kovanda na baninga toyebaka kovanda na société et pas okendaka musala yeba kovanda na baninga osalaka bango musala esika moko oyo epai ozata na réunion yeba kovanda na baninga oboza na bango na réunion. C'est vrai, tozaka mutu na comportement na ye, oyo awuti na nord, oyo awuti na sud, oyo awuti na est ou ouest, oui. Mais tant que toyebanaka toza koyekola, mutu toza koyekola ezaleli ya moninga, yango esa ke tovanda esika moko kasi mutu oyo a changeaka makelemba, a changeaka ba réunion. Elakisi ke yende ayebi kovanda na baninga te. Tolia pete. Ko changer ezana tinate ko vendre sika moko eleki nyonso parce que sozano sika moko ba opesa kombo te mais siko yoka kombo so moka opesa mtu liboso na balisa mwana opesa mtu liboso na balisa mwana tala kombo ba pension ndeko opesa ngana lia mtu liboso pona oke balisa mwana wala likelemba bo opesa ngana lia mtu liboso pona oke balisa mwana bo opesa ngana lia mtu liboso pona oke balisa mwana mabete surnom. On est surnom na yo. Bon pesa ngana lia mutali boso pona oke balisa mwana. Ce n'est pas joli, ce n'est pas gentil, ce n'est pas beau, ce n'est pas bon. Oza mato ko yoka ba bela mwana wa mutu wa mufa intelligent kama mbongo esambu saka bato. Yebi bisaka bato ridicule mama mbongo. Esambu saka bato. Botala mwana biso oyo ekomika ka mama bango kufi te. Soka salaki appel asaka cagnotte te asenga bato mbongo te bato banga bakipeta oui grâce imbizi ko grâce imbizi soki asalaki cagnotte te batindele bambongo na ba PayPal bato banga bakipete soki bato batelemi bazokipango parce que elle a demandé de l'aide bochilanga mbongo yona bike liboko epesaka et dominaka toujours oezaka na se bochilanga mbongo yango bato bazolandela to mone pa mama kufi to mone pa matanga mama ezali soko asenga kite bato banga bakipela bango te mais bazolandela ya la lettre ba musu ba komoleka mwasi mo alekaki mbona nga ya pasi mobali nanga kufa na covid nazana bana na cheki 50 euros soki mama bango kufite azongisela nga 50 euros na ngai azongisela nga 50 euros na ngai na chaki na pesa ki pona mawa pona kufela kisko na kika kufelte azongisa 50 euros na nga. Est-ce que soka cheki 50 euros tangaki alandela mambo yeni nanga ya matanga landela te soko azolandela c'est parce que a cheki 50 euros na ye yango azolandela bani so bazo bandona photo landela soki kaka mama wana kufite azongisa bambongo na biso liboko epesaka yango nde edominaka tolia pete il faut qu'on s'organiser na vie s'organiser okendaka musala chaka moi 30 euros de côté moi 20 euros de côté moi 50 euros pour ce qui likambo ye avant ocha mutema na ba cotisation na bisenga senga ba PayPal ba nini ba boye oyebi tenga mona na moi 2000 na ngai oyo na ko bandela makambo balinga ba kopesa ngai e ko renforcer ngai mutu azan mayele mutu azan sage a fonctionnera nde bongo tolia pete pa lelo. Tout ce qui wana. Que Dieu vous bénisse. Mungu anubariki. Tata nzam kalusa kumuna. Zamba nous bénissons bana betu. Bon, c'était là votre deuxième maman. Maman Elia dit appelez-moi la reine mère. Le corona ngo kimia kian kaka. Kimia kian kaka. Apo bagisi les susu. Maman ni tout béton. Soza mutakanda kotala ngate po sepela na yo na ngai ete. Bipwepwe. Vitata shedu shiri papi ninda shai wae. Kaitana kuningune papi ninda bai.